Baromè, ngana otuna bino kaka. Après bampiaka ya Goma, bampiaka ya Rotana, bampiaka ya Shark Club. Après Kabasele kwea na mai. Soki na Angola, bai ya de Luanda. Bosali mpiaka, Yu Arena, billetterie ekendengi basengi bino ekendete. Boko midiembika to bosala nini? Parce que nyonso wana eza possible. Bopesa ngana ba réponse. Ama beza bitumbe lele. Beza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ekpeyo, biso wana tozongi lisusu la famille. Mbote bonjour. Bandeko ya Paris, France. Bandeko ya Kinshasa pe à Brazzaville. Nous sommes de retour avec un nouveau numéro. Toujours sur Boalwood TV et Katazoba, votre chronique intelligente, animée par Rigel Women, la maman des aiglons. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Nasina mesana na milelo. Nasina mesana na bashoke. Aozwi mokano kolelisa ngai. Sala nanga nyonso elingi motema no. Baromè lelo yo. Botala sima bozonga bato. Baromè ya fere. Botala sima bozonga bato. Kabasele kwea na mai. Nebisa yo. Batu bayembaki 207. Nakati wana balobaki tozo belela bilima yeyo. Bilima mai loyaka yeyo. Kabasele kwea na mai. Nebiso eloko yo. Koza ape milimo. Po niveau ya kokwea na mai oyo naebite kwa. Naebite. Alors, messieurs, dames, to bengana to pusana, la famille, to pusana, to bengana, to zala wana. Benga papa, maman, yaya, tata, mosinoko, mama, leki, cousin, cousine, nièce, neveu, yebisa ye tangawisi, yoranga tangawisi, nostalgie, yebisa ye Katazoba, la chronique intello, et bandit sur Boalwood TV. On va reprendre Makam Nabiso wana liboso. TV Nabiso, ya liboso wana tangawisi tozongi sangope. Et zonga na okalate, mais pour l'instant tous ala zala na nukotoyo et ça biso kitoko na lengi. Alors to solo la 20 000 places au Baromè bazui na Paris la Défense Arena. Bazo sala ba émission bazo lo ba 40 000 mais nga na yebi naza na ba information sur na uti pena na ba source batu ba tekelinga pena CD kiza nango 20 000 kaka. Na 20 000 wana sikoyo ba exiger le mutu il faut teka déjà ba 16 000 avant ateka ba 16 000 moko boye po ba pesa ye accès ya 20 000 wana ndenge ba exiger le mutu. Alors to sola nanu ndenge toyebeli le mutu na biso ndenge toyebeli ba fanatique na ye ndenge toyebeli ye 16 000 wana bapesi bango oyo il faut bateka nanu po ba prouver que bazalaka akokoka ngoe awa bakabasele deja bandi kokwea na ba mai boy kwea na mai yaunga nazotuna ga bana mai kolanda fali ezaka bien mais ba capacité il faut yebaka le mutu atiki tellement ba temps vide trop problème ne yango wana problème na ye atiki ba temps vide trop tango suko ba fanatique ne ba lamusi ye akomi siko kosala makambo nyonso vite akomisa makambo nyonso na vitesse makambo nyonso na précipitation po nini parce que na retard faut na couvrir ba vide na retard nani atindaki oza na retard moto alamuki retard soka azokende mosala nyonso ekomaka ya pressé aolata na pressé
aza petit déjeuner na pressé asukola na pressé ndenge le mutu akomi siko tout ekomi kaka na pressé na forcing po nini ba retard à vie nene atindaki olala pongi molai wana olalaka panda bata wana zo manager tokozwa manager te luka équipe moka bien tokochange équipe te okomi kolamuka sikoyo na ba lobi awa ba manager baye mo équipe moko boye ye ka ba lobi awa ti l'état bo s'accorder l'état boye bana bizaleli l'état boye bana ba façon de faire ça va vous prendre du temps. Arrêtez quoi. Alors lobi ezalaki J-2 ndenge tokomi lelo ekomi J-1 parce que lobi déjà jeudi ouverture ya billetterie ya You Arena pour na concert ya Ferrigola et à partir il y a 12h si je ne me trompe pas 12h pile déjà billetterie ba fu ngoli. Alors toza wakaka poto solo lango quelles en sont les perspectives ndenge nini tozo monela ndenge nini kolekela à partir il y a demain jeudi na 12h tango bako voilà tango bako fungola billetterie tito koma décembre tito koma 2025 ango et perspective eza ndenge nini. En tout cas j'aimerais vraiment tout ce sujet au na live batu ba bengaka ba pesaka ba avis na ba impression na bango. Mais on va voir d'ici demain ou après-demain pour relancer live moko et ça la peine à nous boalou de TV qui tourne lengi. Alors, na cadre kaka, yaba tulampaka ba mona PLV, biso wana tokendaki kokota na monsieur Google, toyebela ba information ngo kaka ndenge ezalaka parce que depuis ba annoncé makam na bango ya ba You Arena ngana na koti pena na ba site te na yebela. Na monaka ba fiche ndenge zo tambola et voilà. Yango tokotaki wana olelo totala ngo nanu balobi nini awa Paris La Défense Arena ouverture de la billetterie ne manquez pas cet événement wana ndenge bakomi balobi boye la billetterie ouvrira le jeudi 5 septembre 2024 à 12h pile pour être sûr de ne pas manquer cet événement exceptionnel. Inscrivez-vous dès maintenant à la billetterie. Cela vous permettra d'être averti de la mise en vente des billets et de garantir votre place pour ce concert inoubliable. Voilà, j'espère que place wana ya vert, bande vert, wana place bakomi réservée. Et ça place où koki ko s'inscrire déjà. Autant au billetterie ko fungama ozo avertissement pour kende mbala moko ko somba billet na yo en ligne. Yango wana bagolwa o bakozala na concert bo réservé batieli bino bande vert yango wana bo réservé pourtant ba lancer billetterie lobi na 12h au monaka notification mbala moko ekoteli yo na téléphone soki na machine okende kosomba ticket yango wana o ba faire na bino bande vert yango wana bo réservé. Voilà, You Arena site yango wana tokotaki Ferrigola ye wana bati affiche na ye donc site ye yo a confirmé déjà site yana ngona likambo te esombeli nde siko ezo compter yango wana na pembeni ya affiche à Ferrigola bati nouveau yango wana bozomona donc ba événement o eza nouveau na Paris La Défense Arena bati yango pembeni bazokoma nouveau. Alors namoni que Maître Gims P azongi lisusu Maître Gims azongi yati le 14 décembre 2024 donc décembre oyo Gims azongi Taïk P wana le 30 novembre na le 1er décembre ya année oyo Ferika nde akimi musika 2025 ta place Ferika ke kokima akiko kima musika na 2025 alors programmation yango wana ndenge tomoni Paris La Défense Arena programmation ba box ezali ba match ezali ba makambo belé ezali donc voilà Fere yewana Taiki yewana Gims Peza wana donc par curiosité je voulais seulement voir quels sont les artistes au baza programmé na Paris La Défense Arena au toyebi donc naki komona pe Gims Taïk na Ferry Sidiki Diabaté ça y est ndike ça bêta déjà
Donc voilà, il y a que Gims Taïk na fait ba artiste to yebi ou ngana yebi. Voilà, bango wana. Alors, lobby billetterie a fait réseau fungama, bande vers ezawana, cliquez sur m'avertir, sur le link site et avertir yo que billetterie fungwami. Ta mususu ozala na musala, ta mususu ozala occupé et c'est au monika avertissement koti mbala moko au koti na site oké ko payer. Alors, parlons maintenant des choses sérieuses. Ndenge bozo monela bampangi na biso otobengaka ba romain, ba gaulois, babakisela bango ba gladiator. Ndenge bozo monela bampangi na biso ndenge toyebeli bango. Lobby ouverture à billetterie na 12h. Condition wana bapesi bango na salle et qui ba fuba tekana nous 19 so 15 000 ou dépasser 15 000 je crois. Et bazui na bango configuration à 20 000 ya bakosa biso te. Bazui na bango 20 000 bulakati. Babeti bina bulakati. Mutu akozwa configuration ya 40 000 na Congo oyo vraiment ekozala pena artiste na bino. Tous à la sincère pe na ba analyse na biso. Atoza mutu ya artiste wana mais côté sincérité et mankaka bino te. Botali pena capacité ya artiste na bino a ozwa 40 000 places na You Arena. Ya boniko. Nga batekeli nga déjà CD, bazui na bango 20 000 places. Il faut bateka siko plus de 15 déjà pour ba confirmer. Tu vois. Alors ndenge toyebeli bana mai na biso, tolobi te que c'est impossible. Tolobi pete que c'est facile. Ezaka makambo oyo biso tozela nde to mona force na bango. To mona ki na stade de martyrs awa batembe chamaki akokoka te akotondisa te ti to mona ki oyo to mona ki malgré bafungola ki porte mais batu bakota ki quand même to mona ki ba image que makambo esalamaki. Alors You Arena pe yango yo batembe pe ezotiama kaka. Siko bino nde mutu boko prouver biso de quoi vous êtes capable ou de quoi vous avez toujours été capable. Mais toyebani déjà. Na Congo awa toyebani mutu akosa moninga te. Toyebani na ba Congo awa. 40 000 places eza kilo. Eza kilo 40 000 places. Eza impossible te mais eza kilo. Ça dit que ce qui boko salango, il faut déployer ba système on a nou bo salate avant na vie na bino. Il faut beaucoup na ba mécanisme na ba technique oyo bo sala jamais avant. Nde bo réussir eloko wana. Mais connaissant batu na biso, tebike ba bendi na bango 20 000 places, ba bundana na 20 000 na bango et puis voilà quoi. Donc 20 000 places wana est égal à double Adidas Arena. Vous comprenez? Double Adidas Arena. Donc ndenge boyaki na Adidas Arena na Genève Arena bobaki Cisco ka bongwa nombre wana ka bobaki Cisco mususu bato mususu likolo ya ka ya nombre wana nde bobeta 40 000 ya You Arena et 20 000 plutôt nde bobeta 20 000 40 000 na minute oyo en tout cas bobosana nanu bobosana. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Alors, tangu tozolo baboye, eza teke, toza kotiela bino libabe, tozo kangela bino bagout, po botondisa te, non. Tozo tiela bino libabe te, to kangela bino pe bagout te. Tozo kangela bino pe mitema te. Biso tozaka en mode spectateur. Biso pena toza en mode spectateur. Moi biso pena boalo du TV na Tangawisi TV. Biso zala pena ba spectateur total. Ndenge nini kokende, ndenge nini kopesa. Alors pona pesa bino nanu idée ya place bozo kende parce que soki bozo mona ngo eza blague, soki bozo mona ngo eza maseki, soki bozo mona ke Fally Ipupa lokola betaki yango lokola vandaka na Congo aza mwana bandal mobali ya manana papa na Marcosis na Malka Monikel lokola betaki yango eza nango eloko te mwana bandal artiste congolais na pesa bino nanu image ya place bozo kende
page officielle ya Facebook ya Paris La Défense Arena auti ko publier dernier concert ya Big Flo na Oli. Big Flo na Oli, je crois que na lobela ibango na émission mona salaki deux rappeurs français baza ba jeunes bana mike. Deux jeunes rappeurs français babetaki salle moko boye plein ba wuti ko beta yo Arena Paris La Défense a publié bango na page. Botala sko bino moko image hein? Voilà, Paris La Défense yewana, tamusu boko cha tembe page yango wana ba publier. Botala sko image o eza na plongée. Ba filmer sko salle na ndenga plongée. Omoni bata mike wana bomona lokwa ba formi. Biloko mike lokwa ba formi wana. Wana sko nde bato. Wana sko concert a Big Flo na Oli bango wana bana mibali wana mibali. Bomoni image wana ya plongée. Bablo wana mike bomona na kati ya image wana nyonso siko bato. Natila bino ngo pena boya tamusu bomona ngo bien te. Ba Romain ba Gaulois botala image o bien wana nyonso bomona ya mike wana bato. Osko concert ya Big Flo na Oli na Paris La Défense Arena. Omoni siko ndenge ifo botonda jour wana pona faire. Tala bozaka image oyo bozwa image oyo bamatisi pena caméra na ndenga likolo pena drone na ndenga plongée po balakisa bino pena ndenge sale etondaka. Tozwi 40,000 places namonaki muta mokuse wana ya fere alekaki na émission bazoloba tozwi 20,000 places tozwi pena 40 places ya mobimba wana ye muta oloba bongo tozwi pena 40 places mobimba. Bozui 40 merci. Bafongola billetterie tokotala. Balobi TV za radio te. Toza na époque ya internet. Lelo lukuta isukaka na minoko te. Kisoko kosika na monoko sili wana te. Tokota na site, tokota na Monsieur Google, toko découvrir. Lobi bafongola billetterie tokotala configuration. Bozui menga naza déjà informé que bozui ka 20,000. Et bananango kaka. Donc, bokomi kokosa trop bato affaire et moi je vous comprends. Frustration na échec et comme si bino mo lukuta trop. Voilà, bo banana mino kokosa banda kala mais banda sko ko mona na te. Siko kokosa na bino e comme siko ko bimasko na tongo pina boy. Talaka bato babeti nzadi na kermesse balobi batindaki bato moko baya ko telema na palais du peuple na ba bougie. Na bachulai baloka bango babetisa mbula. Mais yo petit frère ya Jésus te. Yo zaka Jésus yo kokanga mbula te. So batafali babetisi mbula. Bino siko Yesu. Yo fo kanga mbula. Mutagangela mupepe tosa. Yesu ti. Bato pena boye mbonge pena bato ezo ningana. Gangeli mupepe vandinye. Siko fali abetisi mbula le bino bokoki okanga ngote. Na yangiama. Na yo petit frère ya Yesu soki Yesu bokoko kanga mvula wana te. Boza ko avouer ba échec sans que bino moko boyeba. Boza ko avouer ba échec na bino na ba faiblesse na bino, ça veut dire que batu mususu ba leki bino na puissance. So ba beteli bino mbula, bokoki okanga mvula te. Boza ba faible. Alors image o botala yango bien na kotiela bino yango mbala na mbala ti boko mesana nango. Monsieur Eric Bellamy, le producteur, on a Charles Tabou. Pour mon image, fait il faut appeler ça jour à concert. Il faut battre batonda boy. Boyende siko ezalaki osali plein. Il faut batonda boy jour ango. Ezala teo basombaki batike mais bazali na matanga. Basomba na bango batike mais bazalaki na ba problème mo ya famille fallait ba régler yango ba yete te. Jour wana il faut tonda ndenge bo mona na image. 40,000 places, il faut tonda siko boy. Boza sûr. Boza pena sûr nde boyebeli artiste na bino. Boza sûr. Boza pena sûr bino moko. La conscience na bino. Nga na ora ide ba golo ba komo changer langage. On a kalezalaka bien. Concert ba fanatique nyonso bazaka okende Kofi soka beti ba fanatique papa emba bake bana wenge so ba beti bata Kofi pe bake mais lelo ekoma bongo te lelo muta mutuna ba fan na ye langage wana ebimi ero pona nini bozo comprendre siko ke bokomi pa na place moko il faut renforcer ya
omoni na vie soki moto azotia tembe mingi ti nature ekoya kokitisa yo elakisa vraie réalité. Tembe o bagaulois batiaka mpona fali, tembe o barome bakotaka fali doute na makambo nyonso. Ti suka nango nzambe oya olakisa bino ke tala. Tokomoke malembe yango nga nazotuna bino. Mpiaka na Bukavu, mpiaka na Rotana, mpiaka na chaque club. De banda fera uta poto ya mpiaka na mpiaka. Donc tant ka betaki Adidas Arena, beti Genève Arena, kitikin, depuis akita. Tout nyonso azosala eko ya na mai. Yango nazotuna bino. Bai ya de Luanda, fera azokende. Ouverture ya billetterie. So Luanda beti mpiaka. Na billetterie bo beti mpiaka. Est-ce que bokomedi mbika to bosala nini? Boyebisa na obiso. Omoni sika ba fanatique babayaka artiste yango. Soko zo cumuler ba échec yaya mutu a roboté, mutu a mutu alembaka. Mutu alembaka yango moni artiste abovana batu na ye bakomaka na langage ya main noire. Bakoma na langage ya main noire. C'est triste nga na yoki na ba émission na bango. O batindaki batu baya kotelema na mabende ya palais du peuple na ba bougie na ba chulai na ba nini. Ba betisa mbula. Tokangi mutu moko awa na sima ya mabende azoloka. Oh! Nathalie Nabi, mais c'est comme ça que vous allez commencer à vous défendre devant tous vos échecs. Tous vos échecs plutôt. Donc langage wana ya onde bobanda ko utiliser ngo comme défense na bino ba betisi mbula. Batindi mutu akoloka, basindi boye, bobanda ko se défendre ka na langage wana. E loba na ngote bakina bo samba bongo. Bobando samba ka bongo. Donc ba échec na bango baluka ko latisango fali, balatisango l'état, balatisango mutu moko boye, po ebimisaka artiste esko mona mawa ba fanatique ba continuer ko soutenir ye. Parce que en temps normal, ceux qui fanatiques a yebi ke yonde artiste zo koka makambo te asundolaka. Nako sabino te, il y a des artistes qui ont perdu des fans lelo ba sunu ba fan wana te. Ceux qui fanatiques à comprendre que ozo koka lisu makambo te, yonde muto koka te, yonde muto pesa susu makambo te, fanatique asundolaka mutu. Siko ko banga wana ba fanatique ba sundola ye, il faut balatisa ka ba échec wana batu. Au gouvernement o aza maltraité na mboka na ye, o ba gouvernement basali ye boy, o fali, o main noire. Ça dit que ami bimisaka mwana mawa, comme ça ba fanatique nyoso ba kotela kaye ki bazo sala ye injustice, azo subir injustice aza mwana mawa to kotele to soutenir ye, eloko fera sala ka yango wana. Yango wana monaka tout Gaulois azaka na même langage. Faire azo subir injustice. Bazo linga faire été, bazo tira faire bakal, tout Gaulois azakaka na langage wana. Non na mona te faire asale lo moko boya a échoué. Gaulois yeko lobaki oh non, ba paramètre besoin ki ba mesure besoin ki ezaki mabe. Baloba bongo te. Seul langage o ba yebi kaka, bazo sale injustice, balinga kayete, po aza muto clan na bango te. Po aza des fois te aboya kopesa sima yango na balingaka ete yango baosala ye banko. Wana eza carte oyo, c'est la carte oyo artiste apona po a se défendre po ba fanatique ne ba continuer ko soutenir ye, ba continuer ko linga ye. Parce que yebi que à force ya ko accumuler ba échec, les fanatiques peuvent te lâcher. Bako lâcher ya ba batu. Si vous pouvez tika ete carte abimisa ya victimisation. Eza ngate eza gouvernement. Eza bisote eza ba deux fois. Eza ngate eza main noire. Eza ngate eza fali. Eza la kaka yete. Eza la kaka yete. Donc yeso qui a échoué jamais tika la kozala ye. Ce qui a échoué eza la kaka mutu mususu. Ce qui a réussir ndeza ye. Comment vous ne pouvez pas reconnaître mutu oyo aza clarté,
Ça dit que ce qui a échoué, ils a battu mosusu. Ce qui a réussi, ils a y. Bino mo bomo na teke mutu so aza boy déjà c'est que a suspect, a fa quoi. J'espère que biso nyonso toyebi YouTube, biso nyonso toyebi TikTok et biso nyonso totalaka ba vidéo ya motivation. Et mutu tu azaka na réseaux sociaux ayebi ba vidéo ya motivation elekaka na ba TikTok, mususu elekaka na YouTube. Ba chaîne ebele eza ya motivation. Mususu bakomaka comment devenir riche, père pauvre, les succès zanini, comment atteindre la réussite, comment devenir millionnaire. Boyebi ba vidéo wana ya motivation. Et dans la plupart de ces genres de vidéos ya motivation, balobaka nini? Moto accusaka toujours les autres pour na ba échec na ye. Azalembele. Bolanda ba vidéo wana nyonso ba motivation wana elekaka na ba nini? Boyoka langage wana ke soki oza ko échouer ozo accuser toujours batu walembele. Devant ba échec na yo otiaka batu. Devant ba réussite na yo otiaka mutu te. Oza faux mutu. So mutu aza bongo a faux mutu. Botala na tindi bino ba gola botala ba vidéo ya motivation mingi. Bo comprendre vraie nature ya leader na bino. Bo comprendre vraie nature ya leader na bino so botala ba vidéo ya motivation. Un homme doit se battre dans la vie. Ceux qui ont échoué dans la vie, ils ont yo moko, ils ont battu. Batu bako tielo bakal. Mais si tu veux réussir, ou luka ba voies et moyens. D'accord? Ata bakangeli yo ba porte. So lingo bimela côté mususu, oti molata libulu obima. Muto ya accusaka ka batu pona ba échec na ye, aza petit esprit, a lembele, a yuma. Ngoto bobo pena donc soipante keberi toro. Batu bafunda batu pona ba échec na bango. Alors, billetterie ezo fungwama, nga na yoki déjà ki bazui na bango 20 000 places, configuration o ekoki na ye yango wana. Sans makelele, sans polémique à buzoba, sans kobela liboma nde bobela ga liboma, configuration o ebongi na ye. O ya koki ko bundana nango eza 20 000. Et bomona tango bafungola billetterie bomona ki bazui 20 000. Pour ceux qui bazui 40 000, bango moko ba yebi ki eza singa na kingo. Fera zo batin, a yebi ki eza singa na kingo. Et si ka muninga azui 40 000, bino bokende kozwa 20 000. Un déjà esopi bino. Bokende kozwa 20 000. Tango conseil ko beta soto moni ba vide na kati ya salle malgré 20 000 wana. Place ko kitisa bino devant fali yango wana. Yango balobaka. Aigle soki mwano azotingama ona nzoto koloba mingi te mataka likolo tango bando kota na ba dimension ya mapata ya likolo ya na place moko ye moko akosuka kokweya eloko to mona pa fere lelo landaka fali fali azokende okoma na place moko boye dimension moko pena ya mapata ba 7e 8e ciel yo moko okweya sans que aigle kuta bouger ata lipapu côté o mupepe zala makasi na mapata webi ba niveau wana akoya ye moko ya ntoko momona sans que ba simba yo sans que ba lobo komo koya na maika yo moko. Et moi je suis en train de craindre que humiliation ya ferré ndenge bandi na festival et ya kokota na You Arena parce que You Arena wana soit ematisi yo soit ekitisi yo. Soki kaka borate You Arena oyo. Obi kokita. Oabengaka tombe, kotombe. Alors, est-ce que ndenge toyebeli bana mai na biso, condition wana ya nombre billet o il faut bateka. Est-ce que bakosala yango? Est-ce que ba stratégie ils a mis en place? Est-ce que ça ba bon communicateur o bakoki ko tia ba stratégie en place pour que ba longa eloko wana? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Faire asa beaucoup plus na ba chasseur de vue que ba communicateur. Musicien oya tondi na ba chasseur de vue na internet eza ferry. Asa na ba communicateur moki asa plus de ba chasseur de vue.
Ba chasseur de vie baza banani. Baza bato bazalaka atieka affiche affaire na miniature mais mona sujet na ye Karine Mokonzi azo swana na Cardozo wana ba chasseur de vie. Akozo affiche affaire na miniature affaire atie fali atie faire akomi yu arena likolo mais comment na titre na ye Pasteur Marcelo moi sina na kokisi 40 jours te ya lingia bala wana ba chasseur de vie. Atika ka bongo po benda ba fanatique ya musicien mais sujet na ye na musique etali ete wana nde ba chasseur de vie. Donc ya na internet azo ba vu na ye aza wana te alobela musique a pousser artiste akende liboso etali ete ba chasseur de vie bango wana tomoni bango na matanga Mimi Chikeva awa faire a lancé déjà yu arena mais bango bazo continuer ka matanga Kofi Ayaki Mimi Chikeva balieye ba chasseur de vie bango wana makambo mabala batu ba vie ya batu o comprendre makambo ezanga tina yango wana ndi ba sujet na bango préféré akozwa kaka affiche artiste atika moi fantaisie chasseur de vie wana soka sentir que mikolo wana ba fanatique ba komi ko réclamer au moins na sali moi live moko boye atie sujet ya artiste bobengaka bomoni sko concert ekozala ndeni ni wapi bango bandi obenga ekozala moto ekozala show ba chasseur de vie bango wana. Pendant que azo sala live pona kolobela sujet ya musicien motema ne ezo swa mona enga Marcelo kuna publier Karine Mokonzi kuna bazo swana na nani oyo kuna yindi alors awa bosala confiance plus na ba chasseur de vie tozotala bino na billetterie lobby et puis totala nombre nini bokoteka ti jour bokende kobeta concert ba chasseur de vie j'espère que ba osala musala tour en bon entendeur Piolo, pio, pio. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?